oyo eza na Wuppertal bozomona ndeke luka tala ndenge eyaka boye bomoni yango elekani merci la bandeko mingi bomesana pour la biso vous allez toujours branché sur la 3W radio télévision du solo ils allaient toujours y a bino DSV Diana sur le photo de Wuppertal oyo naïeka kapona solo la peuple congolais partout dans le monde entier bana kini oyo bolandaka radio télévision du solo mama bana kini oyo bolandaka radio lisolo mpona kofélicité JB Mpiana. JB Mpiana, félicitations na yo mukulu esika ozali pamba te mwana matoi mangongi ayokaka te. Félicitations JB Mpiana. Na banzi JB Mpiana congolais oyo asoutenaki yo na miziki na yo, congolais oyo apesaki yo bambongo, congolais oyo apesaki yo bilambo, congolais oyo amadisaki yo, mais lelo okomi kosala na peuple congolais défi. Alors défi na congolais oyo amadisaki yo osali défi na peuple congolais partout en Europe du Nord okobeta miziki na yo. Voilà sikoyo balobi likambo nyonso ya mboka ya Congo esengeli kosolola. Alors yo JP Mpiana olingi kosolola te oyoki règlement bacongolais te mais osali oyo esepelisaki motema na koremercie Koffi Olomide oyo ntango mosusu yo otangi na bato nyonso tokeno ofélicité bato basoutenir yo mais onie Koffi Olomide. Peut-être conseil ya Koffi Olomide ndenge ayebisaki JB kobeta te bacombattant bana poto balingi misiki te eza problème moko il faut kosolola. Alors JB olakisaki teti olingaki ke olakisa bamusicien nyonso tout yo ozali mokolo mpe okosilisa makambo oyo ya misiki olanse toute la diaspora défi. Voilà sikoyo Zénith sikoyo tolobaki Zénith bino moko bomonaki baimage esika po tozalaki na Zénith tozalaki na Marcel na France Malumba ndenge oyo tolakisaki bino baimage mpiaka na nzela. Alors JB tala mosala oyo osali na kati ya lelo bato ebele balingi yo lisusu te oyo bato ebele bazosepela na yo lisusu te. Peut-être JB okopesa chance na bamusicien mosusu mais JB Mpiana yo vraiment na kati ya Europe mobimba oza lisusu le bienvenu te bato balingi yo lisusu te bato baboyi yo. Peut-être bamusicien mosusu bakozwa opportunité oyo yo lingaki kozwa mais osaleli yango na kibutu makasi. Voilà esika oyo tomoni vraiment sort ngai moko nazalaki na Zénith omoni baimage concert ezali annulé te mais na Paris oyo tozoba na France balobi plus jamais concert congolais ezali interdit na France ekobetama lisusu te. Alors tala ndeko na ngaki motu makasi osalaki lelo résultat nango epesi yango tokoyebisa bino bana kini bana ya poto information nyonso surtout oyo JB azali koloba na ba radio soit na ba télévision ya Kinshasa eke bato nyonso surtout oyo bayaki wana bayaki mpona ye c'est faux et archi faux. Voilà message oyo boye tokopesa bato nyonso surtout oyo bomonaki bayaki plus de 7000 personnes bazalaki bato oyo bayekolakisa mécontentement oyo balingi miziki ebetama lisusu te na Europe
et non bayaki yango mpona jibe. Alors banaki oyo bomesana kozwa toujours baimage oyo ezali vrai bamusicien nyonso to congolais kozwa mayele. Alors soki bozwi mayele te bokosala kaka ndenge oyo jibe asalaki bokoya toujours na kati na république. Biso tozali toujours bapanzisama parce que partout oyo tozotambola tozozwa bainformation du jour au jour. Voilà information oyo nalingai napesa bino na mokolo mayo ezalaki toujours ya bino DSP jana suivi de Bertal moto toujours na kati ya bato. Voilà asuivre kolandaka bilili bokomesa. Merci, ciao ciao. Beta musique na yo papa. Oza mukolo ba fête. Beta musique na yo. Ah, beta musique na yo. Oza mukolo ba fête, ya tout le monde ba bimi pour ba sombela ba petit moi ba plan. Et ça là bango toujours moi bien. Hein? Tout le monde ba bimi pour na sombela ba petit moi ba plan na bango. Alors mais na bakina omona bato ero yo rien mokili ya bato mundele asala mokili na ye abongisa biso sikoyo olie tobongisa na Congo. Biso tozoluka mindele ba obongisela biso. Est-ce que ndenge biso tozoluka mindele ba bongisela biso? Ba bongisela biso ndenge oyo biso tolingi